Toleliye na mawa. Toleliye na mawa. Toleliye na mawa. Azongiye na mawa. Azongiye na mawa. Toleliye na mawa. Toleliye na mawa. Aleliye 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 na mawa.
n'avez pas tort, vous n'avez pas aussi raison. Parce qu'il faut que d'abord dans la personnalité. Donc, il y a le bâti qui ce soit bien la vie, il faut que les réseaux sociaux, il faut que tu aies la comprenez? Donc, il arrive à bien la personnalité que la vie. Parce que là, on a famille. Dans la famille. Donc, tant que comment on a un problème dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que peut-être que nous ne pas, ou soit que nous avons ou Mélina, il y a un collègue qui alors peut-être que nous avons annoncer dans les réseaux sociaux. Mais tant qu'on a des bandera, il ne faut pas tout annoncer directement dans les réseaux sociaux. Même si on a un groupe, c'est le bon sens. Quand on va annoncer dans un groupe, on a des bâtiments, on va sortir dans le. Donc, on a quand même intérêt aussi à regarder notre personnalité. Je suppose, tant que nous sommes malades, d'abord la famille, il y a ceux qui sont pris en charge, et puis tant qu'on peut-être réseau persisté, par exemple, on peut signaler pour ma collègue, et puis ma dépense, on peut là. Vous comprenez? Tu as eu chance aux années 5 de mon côté, mais je crois que la dernière fois que nous avons les allants dans Matanga, les souvenirs sont dans Matanga, mais quand même, les œuvres sont dans Matanga. Et tu as un artiste qui décrit 5 ans. 5 ans à Sali Chemin. Ils ont été les paiements. À la niveau de peut-être parce que quand nous avons les gens, ils ne savent pas témoigner du logo il y a côté. Mais c'est un grand. Et à Pessin, c'est là, Pessin lignée là. Une dernière question pour la libérer. Est-ce qu'on peut confirmer aujourd'hui que l'organisme et studio la ville d'artistes à base de ça là, il y a un moment où on infiltration on a comme quand on a sorti dans la théâtre dans la art oui mais que ils fait notre bolo ba tobi que Moselo gagner mais a gagner tena musala na ye na lobite ka gagner vite so akokeza fille ndenga il faut mériter na musala Moselo asali il n'a pas mérité a mérité mon dépôt na nini pour yo mutaboyo sali on consomme un film à la bisoté on garde autant la plateforme on constate la mo fele na mutunza mbasali ba sala mutapirate infiltration le mona gomme quand il tire dans monde art
laisse comprendre. Tokani ndenge na musala na biso au moment où que biso to bénéficier te tane to kufa. Tokomi na 5 mois te mais to profiter à 5. Bakufa bon. Attends vous voyez bato ba bela ki ou ba 5 accident. Pour se rater après 6 mois, après 6 mois, après 6 mois. Maman Nzambe mais l'équipe elle les après. Les aliments problème d'entraînement. Donc ça 50 ata 150 prières pour kufa kaka. Ne ba dote to sembe poto kufa te eza faux. Ata to sembe 1000 fois to kufa kaka. Nenga kelaki liwa, nenga kaya bo moyo, nenga ba keli liwa. Zambala. Totele meli nzambe te, tozolo belande. Ya boye bien te passé, tout ça maltraité. Kolia, ko vivre, makamna na musala na biso moko to bénéfice. Public va chaque na prière parce que c'est grand liwa, nzambe monta yebi. Ayebi to tambola biso. Papier mchoa. Mutu nyoso na kati ya monta, na kati ya biso. C'est que arrêt ya musene kokia mwana kiti. Baptiste wana nyoso bazo kufa. C'est que barré na bango ezo koka, yango bazo kita. Etikali biso na bino, komi yenge la porte de Bogate, to ebitambo. Fa mosela bela ki baseki groupe ya SOS. Mais bo pesi ngongo telera kufi moye vraiment. Te bapesaki. Tako moninga mususu atie, to MC yo muchopi otie. Mama lobota atie to zipeli ngatu. Pozwa mutu ezaka ndenge moko te omoni eza teka tomesana momesana na bakonza mboka teka soki lelo artiste akufi ayebi moningani artiste akotya te biso tosala mosala mpona mboka sikoyo bakonzi mpe bayokaka lombela soki mutu mpe azobela bongo toannonce na ndenge bainternet to na batelevizio tozwaka mpe okazia bakonzi bayaka mbangu ya kosungaka biso bazelaka te soki tokufi nde babimi bakunda biso sikoyo ntango okunzi mutu akufi akomona ngo bawelaka nde esprit ya mutu omoni po eza pasi na désolé na il n'y a pas moyen je regrette beaucoup mais condoléances na biso nyonso tozola. Bonjour. Mokonza moral l'interprète. Ya moral l'interprète. Ah lelo mabe. Yo yebi nde tokenda so mabe. Tozo défendre kaka musana biso. Autant bablo ko kota na YouTube ngate mna otinda. Nga ba entendre ka micro ka. Donc voilà, c'est pas que micro na lobby. Mais tu ba on ba marmama na YouTube. Ce que tu ba bengi mama YouTube ay koloba. Et comme problème. Loba pona musi. Sikoyo mama YouTuber. Mais moselo abelaki awa watu monaki atoleka une émission toloba. Chérie nzambe na lola na leka ki pena na sasa. Na leka ki na nushka. Na leka ba leka tu na leka ki penza. Même pas ya Chibi. Ya Vincent Chilouz. Na leka ki na lobaki. Wana kutaza malani. Tangu ayeko otala ko sujet qu'il est ngai. Na lelo fort. Ah, le président souvenir moi na souvenir. Ah. Donc na lobaki non. Tangu CG Oxygène a laissé message ngapa na leka na télévision na lobby. De la chose malade en tout cas pour soutenir. Boina. On n'est pas confiné na leki lisusu donc voilà. Na lobela kanyo se sauf rien. Les artistes comme les bateaux kufaka et ça la bino ni et ça na participer na Sony kota la ndenge tozali à bonne santé du coup ba yo ka boye tout ça na ba suivi tout là na akate que non ah c'était baganga na sepela na ete c'était baganga na lignarete mwana la ndela makamuna ye ezatete loko la toza artiste ah na mona kingani kala ah chokisa na mona kala oh na moni ah na bengi na ndenge ni ka ndeni santé na ye ozomona quand tozolandela bato ezala fuma malamu ah na mona sisi kala mondeki ah nalandela nanu voilà c'est ça donc biso préféré so contre na ba futilité na ba guerre moko inutile allez yango mona zo créer biso ba motema mabe zo continuer ko bota ba jalousie zo continuer ko bota mais aussi longtemps tolanda na ba secteur ba ninga ozala vraiment plus. Merci. Lelo mama elle vit à Koufé. Tozomona tabino te oke ko vandisa ete. Yo pos artiste. Ozara omona ka biso te pour mucho pos artiste. Ngade yana zalaki ebongo yo. Ngabe na zalaki. Ah. Bravo l'artiste Bobo. Bravo Yamoselu. Bravo Tata. Applaudissez très fort. Bravo l'artiste. Bravo l'artiste. Yamoselu. Bravo. Bravo Yaya. Bravo Bianca.
mwana pasi moninga na ngai moninga na ngai mwana pasi moselu na ngai moselu na ngai moninga malamu na ngai moninga malamu na ngai moninga na ngai moninga na ngai lele sima moninga na ngai moninga na ngai moninga na ngai papa c'est là non bon pousse à la trop Maman, le sombo. Maman maloba, sali mingi to voisin na yepe mingi. Muselu azalaki pe koloba te, soko je na problème donc yo. Azalaki mwana yaya leki papa mo malamu na miswa papa. Papa koloba na yete. Asali biso pasi mingi na motema. Azali hospital. Merci mingi na ba oyo nyonso to ba contribuaki. Tango azalaki kobela oyo basalaka liste ke bacontribue na mosala kobela donc basalaki efort nzambe amonaki bango na nyonso bango basalaki nyonso na kaka mboka nzambe na ntango basi na bisengo na baka nyonso fotokumisaka na nzambe wana eyebi pourkui nzambe moko ayebi ndenge lika wana okumisika na nzambe wana donc tosepemele na biso te tolobaloba te ko boyeboye abelaki nde yango mais bandeko ne ya baartiste batikaki ye te bacontribuaki famille na ye moko mpe econtribuaki donc mutu na mutu awa azali awa effort oyo asalaki mpo na moselu na infra na ye nzambe amonaki donc tolobaloba ebele te o mpe bapesaki nao bapesaki te tokumisika nzambe wana merci zamwami Gracias.
Kasi nalobi mwana zana minopo sasa. Minopo